voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman na maye, oh yango yo eye. La voix du peuple, avec. Salut, bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre émission Vérité en face, Nacha Nabiso, la voix du peuple, une émission Oyo et racontera mitema ya bandeko koloba que les alliés programme bandeko mingi ba ko à travers le monde. Apprécie merci na bandeko bogota la biso kuna na niveau ya Brazzaville, bandeko bozana awa na Kinshasa. Et si on tous les lundis à 21h, les dimanches et le vendredi à 8h et puis les dimanches à 13h na couleur à télévision et puis mbote na bandeko bogota la biso partout dans le monde. Et si on a la chaîne YouTube na biso La Voix du Peuple et Neto Barabo continuer à s'abonner et belé et puis tant on s'abonner ko bosanate ngonga moko signe moko ya cloche les ala pemé noana cliquez dans toutes les vidéos pour que les vidéos n'y soient sur la voix du peuple et si la voix comme la ronde lombango et ce qui est émission préférée dans les arabongo vérité en face aux orangum malamoko. Et merci chers amis téléspectateurs, je pense que bande que belé tungi samaki makasi par rapport à Kaya Souka oyo to utaki bongo ko présenter bino il y a l'isolo il y a prophète grâce. Il y a prophète grâce, oui, voilà les noms. Il y a prophète grâce, bah tout mingi bomi tungisa mingi pour na problème mango. Au lelo toye pour que to pesabino suite il y a nengenini makambo suki parce que on a eu le temps il y a ukota en contact na église et c'est quand on a biso prophète grâce ça que évoluer na ba on a biso ba chantre et on a eu quand même le temps de parler et de trouver une conclusion. Retrouvons-nous juste après cet élément pour que tout évolue dans l'isolo Nabiso. Merci. Eliane et puis frère Jean-Luc. Oui, malam nazam ta sikate pa na bino. À tout moment nzamba lobaka na ebisaka bino. Na zuita mingi ya ko bomba on nzamba lobi na ngatoro. Donc, il comme il faut déranger, on a comme ma fardeau mon côté na moi muki. Et puis il faut na bimisa charge za kati na bavouer vérité liboso ya bato nyoso bayoka. Nzamba lobi na ngapo na za lobi mutu, na za lever. Na za grand prophète na mboka oyo. Pe ministère na ngetombwama. Il faut moi ça ministère on s'en bat qui ça à tout moment na bando toi lobela quand na ba vision et ça sert Eliane. Maintenant Natala qui place na robi c'est la vérité attends sous na za mutu. Beaucoup comprendre que non à cause na bina on demande liboso ya TV pourtant musu beaucoup mériter pour comprendre ngai. Na église basi bazala belé. Oui, naïbi. Donc Nzambi a préféré oyebisa yo. Moi si na yo, mon frère, Nzambi ndé motoyisi, oui. Abongisi pona lobi na weza sérieux. Et là c'est rien. Donc kenene ko banila na Nzambi. Utuna bien. Si réellement que moi si na yo eza sérieux kendene zonga lisuku sola na Nzambe bié abandela non Jean-Luc s'il vous plaît excusez ce que vous avez pour na bonzoto na ngana sala ngota ata mukolo moko te mais na bon Nzambe autrement ça ya Nzambe ndenge talobi est-ce que vous comprenez ngate comment s'il vous plaît en fait, on a posé une question simple. Papa Vincent, pour mes années que notre frère a compris a bien la prophétie tout le monde a mais à côté mais mais ensemble même dans le mon frère
Tala. Mais Et ça n'a été. Faire grâce dans les spectacles. Non, on a la routine dans un il y a 3 jours à retraite, il y a jeûne de prière. Nous sommes dans le Béla Yopé. On a la peau au Sayoté. On dit bien, n'a pas bien ensemble là au jeunesse. On dit bien, on a la Moussa ensemble là dans moi. Bon, très bien. Frère Grâce. N'a pas soit tenté, il y a pour créer aventure, mon peut pas na yo. Frère Grâce. Comment discuter? Ah, il y a tellement. T'es malade. T'es malade. Mon frère, Kita, pardon. Kita parce que Oyazoloba. Azoloba de la part, oh, il y a un message de Panzambi. Mais oui, tout le monde est solo là. Donc, c'est que, si on comprendre bien, donc, yo, vous encouragez Maloba. Non, 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 non. Encourager Maloba, na yété, na encourager parole de Dieu. Et ça, nous a même talobi. Yo, m'a mis en frère grâce à elle, ils sont ya puta déjà. Mais oui. M'a ramené sur le barisa à solo. Mais maman, vous le temps de la solution. Et ça, frère Jean-Luc, c'est un serviteur de Dieu, tu le sais. Solution, on a joyeux, on a payé ça. Ah, papa. Mais ils ont jamais mené mon père lobby. Nous sommes pas pour le on soit petite sœur, on a comme moi, sinon nous sommes révélés. Non, non, le bélo, comment côté qu'on s'est mené mon lobby? C'est que yo zamba idée ma vie. Par rapport à quoi, mon frère? Donc, yo tito zalakana yo, c'est que yo lula, on va s'y est-ce que nous comprenons bien? Donc, les appels au pôle qui est na boutou. Pour y être ça prière, na bimina se soulager. Non, non, moi les hommes pensé na yo. Wana como potanga buzoba. Eliane. Wana como potanga buzoba. Keba. Boni boyeko. Na ngana poto. Ozo potanga buzoba. Nous encourager. Nous encourager. Eza message où t'es. Tout ce qui justice y a un message. Ou yo ouais Jean-Luc. Si quand tanga ya yebisa makamba vina ngana sala naye ou bien mutu musa sala naye. Eliane. Hein? Ou bien yo sala naye ko yebisa ke vina ngezo le kabwe. Pourquoi autant na trouble? Non, tu en as trouvé. Il faut comprendre que et ça message où t'es pas mais papa Vincent. Au moins il m'a musu soutan ngoya na ya batu. Faut pas qu'on le kende ba gauche droite. Donc oza maman d'accord na message ya pesi. Et ça message et où t'es pas nzambe. Ce que ça yango eza destin. Ce que to sandeni. Donc yo vous allez au courant ya makambo ya Seigneur merci pour la qui comprendre. Non, et ça la comprendre mon frère. Moi ce qu'on meki na betomba. Kala. Non, moi je me bunda kadira. Yebisa ce qu'on nzambe aya aussi malala nzoto. A expliquer ngai que moi ça vit là Eliane. Mais osa bébé spirituel comment? Oh même Frère Jean-Luc, soit dans maîtrise s'il vous plaît. Boété. Frère Jean-Luc. Frère Jean-Luc. Frère Jean-Luc. Aux soit terre va faire si Sœur Eliane. Il faut comprendre que le message et ça pour ça na yete ni pour ça na apôtre mon mwana je suis désolé hein. Mon frère, on est désolé à propos de pas la réalité. On est désolé par la réalité. Ça, on s'en va lobby dans la terre pour y ôter, mais dans sa bêtise. Mais on a tindio télémilaï. Parce que moi, je n'ai pas tinda. Na émission entre ngana moko akota na bi. Oh baby ça me semble en Zambie. So si minga il semble frapper. Na émission bongo. Ah, je vois ça. Ça Eliane. Je vois ça qui m'a coupé. Na kano comme l'on a tambona. Donc, on a tika on a yé. Mais comportement comme on a attitude aux annonces qu'on a pas frère, s'il vous plaît, parce qu'il faut comprendre que respecter Maloba Nzambe, c'est pas ma bêtise. Mais il faut comprendre le contexte mais contexte, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas venu ici pour encourager yo mbala moko. Mais oui. Na permettre yo bim sa vérité na yo. Mais dans ce contexte c'est une relation qui existe. Mais ça oui, je n'en disconviens pas. Au lobby que Nzamba Lobaranzela na yo ba témoigner mais rien ne nous garantit que aujourd'hui ba siko yuti pas Nzambe. Je pense pas que vous avez la lettre moko Nzamba comique boy abimisa que effectivement na lobby. Moïse a dit commandement donc vous avez la preuve. Excusez, tu peux aussi utiliser tes sentiments. Excusez papa Vincent. C'est-à-dire la lobby que tozo kimia ngana permettre yo obimisa ozaki na okati na yo lobby que ça message à Nzambe mais il faut pas attaquer Mouninga, non, c'est comme si qu'est-ce que tu dis? Non, mon frère, s'il vous plaît. Dans la Seigneur maîtrise, on n'est pas venu ici pour t'humilier. La Seigneur maîtrise, tout fan il y a pas ça dans Nzambe baza. Toyo kabango, tu conseil na bango et puis à la fin, tu vas nous soit la maîtrise s'il vous plaît.
Chers amis téléspectateurs, tous les parents, perception dans nous pose, tout calmer, et puis tous les merci. Merci, pour vous essayer d'arriver à côté technique. Merci, nous sommes présentement dans le plateau pour que tout mes capés que solo ce qui s'est réellement passé après que ta caméra, tout qui contacte na responsable de l'église ici pour peu frère grâce à ça ressemble là. Beaucoup de gens m'ont écrit, il y a même une personne qui m'a écrit sur WhatsApp, il m'a dit que non, Vincent Moni Makamususu, avant que émission, il faut d'abord nous examiner. Je te dirais non, n'a pas examiner pour nous la vérité, façon la vérité faste. Dites-vous que ceux qui les Cameroun ici yosa concerné yosa touché directement dites-vous qu'il y a des gens qui sont touchés. Aujourd'hui, nous assistons à la situation ya bakambo Italie prophétie. Lelo Nzambe aza ko utiliser bandeko ebele na likabwana ya prophétie, mais nous devons reconnaître qu'il y a aussi des gens qui mettent aujourd'hui des sentiments na bango ou les places ya rocha réalité to message ou jouer par Nzambe. Il y a des gens Nzambe azo le belaye, mais à un moment donné pe agoro ça là où il y a des sentiments autoyébité. Et puis il y a aujourd'hui phénomène mo réseau ça na mametel ba prophétie, ce sont nos sœurs, ce sont nos mamans, ce sont nos femmes ou baza ba victime baza ba proie facile les lois ba prophète que il est même prêt à roboma l'année parce que le prophète a passé un message et quand nous on attend ce genre de choses c'est aussi une façon pour nous bichonner tout le vérité en face des l'église nous enseignons à travers les problèmes où ils ont coûté la vie. Donc ça peut aussi aider un couple où une personne à comprendre que c'est pas parce que dans un qui prophétie il y a les bosso dans mon écokisami que tout ce que la personne va me dire d'ailleurs la Bible nous dit même que nous sommes examiner retenir yamala mutika yamabe. Donc on doit vraiment faire attention à nos messages et puis comme je dis nous on fait passer quand quelqu'un vient se confier à nous et puis on va traiter les problèmes pour qu'à la fin comme Nzambe et tout moment toujours. Là nous sommes avec notre frère Jean-Luc, frère Jean-Luc, Tozana et Awana, Plateau Nabiso. Après Kosolola, na niveau de l'église, nous avons demandé la permission à niveau de l'église, Soki, Tokokai Kozong et sa frère Jean-Luc A, pour qu'ensemble, tout le monde qu'est-ce qui s'est réellement passé après passage de la émission. Frère Jean-Luc, bonjour. Bonjour, papa. Toyambi, on a émission Nabiso pour une deuxième fois. Puis, merci pour la disponibilité. Na yo ninge o accepter kozonga lisusu awa pour que to meka ensemble ko silisa problème oyo déranger ki bande ko belé à travers le monde problème na yo na sœur Iliane to ba d'abord na ninge explication te pa na yo qu'est-ce qui s'est passé après ko longona bino awa. Merci pour la parole. Après ko longona biso awa bon, ndenge na prometa qui il faut na luka basal na Nzambe parce que na kuka ki ko gérer ngonga monte. Na kuka était vraiment et puis na zaki à l'est. Na ko fondisa basal na Nzambe ba o bakamba kabiso na niveau ya église. Na ebisi bango problème non. Frère Gracia azami na ngato zalaka na ye église mobimbe yebi. Sœur Eliane aza proposante na ngai au église mobimbe yebi. Mais Frère Gracia a eu révélation moko boye a meminga na télévision pour akende ko yebisanga ngokuna que moi si oyo Nzambe a préparé pour venir na ye eza sœur Eliane. Donc nazalaki lisonga te nangaki na agir mabe ko simba ye na nzoto mais Saint-Esprit lokola azalaki nanga mo maîtrise en tant que mwana mobali yango moni na zuba problème wana nyoso tout na ye kozongisa yango na église pour ya bimisaki yango na église ngande na ye kozongisa yango awa pour que bozula biso na solution ya makambo parce que soki eza révélation oyo bimi bongo ya solo c'est que ngai il faut na longa na église parce que na ko permettre te ye camarade na ngai Gracia akbotola ngai mwasi simplement kaka boye na yebe lo côté to welani lo côté directement na divipé prophétie na pesi mwasi donc nazaki pena
au courant na yango te yango na ye kozongisa yango apa na bino basali na Nzambe babengisaki ye pe frère Grâce sololi pasteur abandi kopesa biso ba conseil et puis babendaki ye matoi ye insistaki kaka na prophétie na ye donc abiki sœur Eliane aza mwasi na ngai ya venir te un jour to kabwana biso kaka donc comment na mariage te oui donc azande ya venir na ye ba pasteur bafandisaki ye babendaki ye matoi aloba lisusu babiloko wana te parce que ba remarquaki pe na mwa ba makambo mususu mike mike na église que akozwa prophétie ya mutu boye uli aloba nango pa pasteur ye akobenga mutu wana na mopanzi ayebisi ye message wana ok elekana kabongo te no tango ozwi message ya mutu omemi yango epai na pasteur pasteur analyse ngo abite oyo ko yebisa ye oyo ko loba na ete babendaki pe suma to ke soki azwi message ya mutu ke na bandinga ba télévision boye eza mo malamu te donc yango wana nde revenons peu sur cet aspect tant ya zoloba que azomona avenir te na bolingo na bino mibale bon wana ngai vraiment na yebisa ke etali ete parce que Nzambe nde mutu ayebi soki ke ngai na sœur Eliane to sambrier na biso wana Nzambe ayebi soki eza mokano Nzambe esalama soki pesa yete biso to continuer chemin donc soki bokabwana ou pas wana etali yete oui soki to kabwana etali yete soki pe to continuer etali yete yatika biso na makambo na biso c'est tout donc wana ezaki conseil o babandaki kopesa biso na kati ya église nde to bandaki kosala badeba donc c'est-à-dire na kati église ba téléméli message na wana ba téléméli yango grave babi ya ko loba ngo lisusu donc abandela ko loba yango lisusu te donc pona même l'église ba limiter Nzamba ko oui parce que Nzamba za mutu o ataka ba trouble te Nzamba za mutu akimia ataka place bat basangani yaza wana na bango jamais akoya ko panza batu o basangani apanzi bango po oza ko kabola po non est-ce que na kibo moto na ngandenge na fandi boy na ko autoriser ngota na ko samba na église na mona mwasi na ngai yeyo azaki na ngai akoma na ntel na olinga ngota mais siko bino ndeka bosa qui témoignage ah ouais makasi bolobi que c'est vraiment quelqu'un que Dieu utilise yomo loba ki ba message mingi apesa yo ekokisama et même Eliane pas loba ki ekokisama oui wana eza na problème te parce que omoni na bosani kombo ya prophète yango abetaka pe libanda na prophétie abetaka pe libanda na prophétie bon wana comme le bon peut-être pour et comme un niveau là maintenant on voulait un peu savoir en savoir plutôt bozawa pisiko na de la biso Eliane parce que en dehors il y a pasteur à lobby prophète c'est une relation amoureuse parce que tout le monde qui joue wana ni batu ba mona ki ni c'est un absolu Eliane mais quand il peut comprendre message il y a prophète après ko solo la binomi balé bo solo ni bon papa Vincent après ko solo na église ngai na se sentaki vraiment loko moko na olinga olobango te mais foka na lobango nazo sentir sous ces réalités parce que ba pesi au message directement au yambiango on a fandi na on dirait likambo moko déjà na sewana onga na oyeba na mteti siko donc tu te sens trahi oui na sentais que Eliane mutonga na zalaka na ye a trahir nga devant télévision publique batu bazotala biso mais yuzo accordé loko moko oyo oyebina nuté c'est que soki pe Eliane akuta ina mutu o alekinga na ba moyen azana ba mituka azana ba mbongo ebele akotikanga facilement landi Nzambe kaka asimba motema na ngai soki na ozonga na eza mabongisa Nzambe mais nakomotia ya nekar
C'est que rejoindre un message, il y a prophète dans le lobby que à venir exactement la volume la bino. Moi déjà que yo beaucoup de gars dans mbonge moro bo message et il y a ningani yo peut koto ningani. Tout le monde qui nous dirait que sa prophète c'est raison le que bino mbala à venir exactement. Te ça que sa prophète c'est raison te. Les ngana zo condamné oyo ngana zalaka na ye. Ye ayebi nini auto so la kanaye mais na ko se senti trahi boité na moment moka ya mukie oyoki kamwelo mo ya mukie bongo so yoki vraiment ba parolier o ya makasi na hotelema wapi na kotelema wapi yango eza ba analyse onga na osala emo na fandi na yebisi nzambe simba motema na ba pona ko sala pe mabe moko boye na koki ko misala pe ngamoko mabe pona makambo o ya Biso awa sincèrement naza no clair biso to yara te poto panza bato to tikara muta lo ba waza na moposa mais biso to yara te pona koluka ke bato ba panza na votre relation biso to kuti yango et nous on peut pas croire na parole car ya muta lobi ke besoin d'avenir te biso peut to besoin d'avenir te non on peut pas croire à ça parce que tant bolinga na bino mbali mutazala ite c'était vos sentiments de celle que beaucoup tana et biso to loba ceux qui ont kabwana et la makabna bino mbale mais ateke mutu moko troisième personne moko aye pour au kabola bino et surtout que ça la make ceux qui kabwana za pour beaucoup ta la vérité en face et ngala usenga d'abord na yo oyo kananu ba conseil ya bandeko tozana bango awa par rapport ya relation ya yo na biso Eliane et puis toye bande to so na senyo na no yo kananu bango comme to ba yi to bengisio au perception contre rani biso pe to na makabto pour ça to so na yo Oyo Kabango et puis tout sur la plateau Nabiso. Okay. On se retrouve juste après cet élément. Merci. Oui, merci Cordon pour la parole. Merci Nabino Nyosope Boulanda Rabiso. Frère Jean-Luc, et l'eau na kokiko bisayo. Ngana yoki nanu esengo tango ozolo bake bo comprendre au que sur l'église et puis bon ba ko comprendre que prophète azalaki déjà pena ba erreur moko azosala déjà wana ata okota ki prière te po nzambe a révéler yo mais déjà wana nzambe azolakisa déjà ba signe moko o ezolinga ko lakisa que prophétie na ye ezalaki mabe babi eloko moko te na sia moyo ezali caché et kotika la caché te loko nyonso ezalaka caché un jour ekozalaka toujours révélé donc nzamba obimisa bango kaka peut-être ezalaki voix moko boye nzamba lingaki alekisa bino wana po alinga kaka alakisa diable ke diable azalaka muta lokuta ata lelo alobi eloko ya solo ekokisami ata lobi alobaki eloko ya solo ekokisami mais eza mpe na mokolo oyo ekozala na eloko mosusu ekose passe na vie ya moto wana oyo azalaka mpe lisusu anime na esprit ya diable ke nzambe akosalaka ke un jour ekozala na eloko kaka moko akosi perdre nango mpo nzambe alakisa ke aza bamessage ne mosusu apesaka ezalaka vraiment te bamessage oyo ye nzambe arévele ye tant nazo yoka yo ndingo zoloba ke oboyi okomi dessus ou trahi pa ya sœur Eliane elo na nsenga yo oui mokolo wana sœur Eliane peut-être alakisaki moi faiblesse moi naïveté moko boye et tournaki wana mais eloko nakoki kosenga yo frère Jean-Luc koboya sœur Eliane te lokola za proposant na yo nayebi ke soki bovandi bokoma pe na mariage koboya yete donc limbisa ye na ba acte ya posaki wana limbisa comprendre que ezaki va moko boye memi yango wana monique akokaki peut-être talobi te ba message nyonso apesaka ngai ezalaka ya solo donc yo kolinga te ke diable azwa raison to diable longa bino biso tozolinga ke nzambe entre yo na ye nzambe ndazala glorifier et misala ya diable yango échoué donc yo bokabona te na sœur Eliane comprendre ye aza proposant na yo oyebi yende proposante na yo oyebi ndenge azalaka oyebi ba temps oyo bino bo viva ndenge nini bo umeli na ye et oyebi ye bien donc biso tokoko lo bato yebi ete mais yo yebi bien
Donc na kosenga yo uzwa place olimbisa sœur Eliane na nyonso wana po kombo ya Nzambe za la glorifier na likambo nyonso yo soki yo na bokabwani kombo ya Nzambe za glorifier te diable oseka bino abomoni na yaki ka pona kabula bango moni pe ke na kaboli bango donc elo na kosenga yo limbisa sœur Eliane. Merci. Merci Cordon pour la parole. J'aimerais d'abord, avant de quitter notre niveau, on a un peu qu'on rappelle ce qui concerne les prophètes grâce. Malheureusement, ça a raté. Mais il y a un bagage pour nous bande comme soso. Na lobaki mutunyo so bakisaka intelligence na kacha o nzamba lobité ko la penisaka ye. Oko sosola na lisolo ya Géasi na Élysée, Géasi histoire ne katanaka parce que boya koyoka. Lorsque ba yebisi ke ko kendete ko simbate albi non na ko tika biloko ke bota landa ka kende ko récupérer biloko mosali na ya boyaki. Tant que récupérons histoire Géasi pe na Bible suka wana ba continuer le société. Sokazaki awa ngana yebisaye c'est le temps pour lui et on se repentir et ko lukanzambe ya solo et ko zonga na makolo nzambe pour ba diriger parce que prophète ezaba mbuya don na ministère. Faluka yebano eza don te ça na kati na to eza ministère ou eza kati na ye. Problème bosso yango ya mibale ezali ngina lobela sikoyo ndeko na biso Jean-Luc na molonga na ye Eliane waza proposante na ye. Proverbe chapitre 17 bon verset nango 9. La Bible nous dit ceci. Na mutu nyonso oyo azobomba mabe to azobomba faute nde François lobi aluka bolingo. Cela veut dire po bolingo efandisama to bolingo to betali so nango bolingo esengeli mabe moko boyeza la présenter et bolingo ezipa yango. Ndeko nanga frère Jean-Luc, ne me dis pas que likolo kaka ya makambo esalamaki awa ndeyo olobake na lingi susu fiancé na ngati to kabwa ini awa na oseka makasi parce que lisolo na eza na aspect mibale eza na aspect spirituel na aspect physique lisolo na yo so que na aspect spirituel au dans l'église si vous résoudre des problèmes tout là eza aspect spirituel mais en ce qui concerne l'amour physique faut comprendre que bolingo eza physique et zoaka mi 600 nango na ba réalité pareil comme ça. Tant bolingo ekutani na makambo to ekutana na ba makambo au mona bolingo wana ezala mire et ba yeba nini bazosala na lobe non faites attention de peur que lobo betela ndeko na maboko te ka lobaki. La sœur Eliane parfois soka soki confiance to kondima na bamba nyo se pas ndeko na biso grâce ezali biso parce que yo pose na confiance na ye parce que bo vivra bien mi balé. Confiance au no pesa pas ya camarade na yo nde ya mwana fiancé non pas ekopesa ngo. Et comment pousser fiancé non akende au-delà ya kondima ko le quand même na Bible parce que ça linga passe na sert ondima prophétie ya frère grâce ko le kana Biblia. Yango ko mona ke lelo basi bana ba défaut mo makasi ko remarquer photo ya pasteur to lisola pasteur obeta ngo makasi mais ya mobali na obeta ngo na sur des photos informatique. Pourquoi? Parce que confiance nyonso basi ba mo pesa trop na basala nzambe ke na mibali na bango. Si réellement, c'est un habit sur la sous posa na yote, laisse-moi te dire, l'aime sous quand debo qui debo encore payer 6 ou 4 et si non mais je ne crois pas. Et c'est parce que prophète nous qui grâce à l'obi likamu ne ebote libino likamu ebote libino lelo. Ndeko nanga parce que c'est par là moi c'est na makama mike ote. Et ça dossier moi ya mukie. Ils avaient le dossier moi ils facile à résoudre dans la seconde, à résoudre on peut sinon. Ce que ça olimi nanzela ka ya likambo ondolo bakena tiki nzela nanga to na tiki mwasi nanga na lobano échoué et dans lobano la les frères grâce en a raison lobama ba ça ki bozana venir te parce que dans la prophétie au peut tester rabato ba péché prophétie mais nzamba na tester ko ndima nao est-ce que réellement ça na vision sur la serre réellement ça au raisonnant pendant un jour dans ko tonga foyer nanga na Mama bolingo soko lobi nene ngata likolo a déjà nene ya pesinga position na sur le côté parce que la position pesinga za mabe o s'est trompé. On s'est trompé parce que ba erreur ya bolingo nde ça la force ya bolingo. Bolingo po ezwa makasi na ngo fe kutana makamba boy. Okute za muke kutanta o eleki oyo. Po etalisa makasi na ngo penza.
Mais ce qui est le qui oboye, laisse-moi te dire, frère Grâce, Allah qui a raison. Vous en avez venir, mais ce qui a venir les alliés, frère, ce qui a venir les alliés, si réellement mon frère Grâce à l'obak ils appellent bon, tende yo boya qui a una mission nyonso awa, ko beta le solo te ki na tiki ser mpanzi. Kutu frère so makai, peso so makai, peso courage au lingue sou mingi et en bosser sou dire pour que na procéder directement. Parce que tant on lobby na comprendre que vous avez relation au même ba pasteur ba titulaire na bino ba yebi. Vous avez relation te ki bo ma vous avez relation au même église yebi. Relation aux églises yebi so qui un jour est fauché directement même dans mon cabinet bino à regretter pour comprendre que na kambi bateau ba ko récit ko comme na mission na bango te bo bateau ba na sima na bino ko sa prophétie et sikaté et le baki est gagné to et jouer sika nango mais lui au mot le ba na kati na qui prophétie za qui est le kuta raison pour laquelle na continuer na moi sinanga et na continuer chemin na ne na zalé nango kutu et accélérer yo au réaliser penza ba projet na yo. Merci beaucoup. Merci Cordon pour la parole. Le konakonoba muke na ndeko na ngai yo moko o kolana le o bimaki awa olobaki ni na keko so na ba pasteur solo li ba pasteur ba ebiso te ke o kabana moi c'était ba ebiso te apesi bino conseil te ke ba sai na Nzambe apeki ko côté à Grâce à Tebino pe na ndeko. Ndeko mo na ngola benga lobi na ngabi. Maman oyebi bino basinde boza ba fanatique ya ba pasteur na ba prophète. Et le nyonso ba kobeta ba kopesa yo prophétie boza na facilité ko ndima par rapport à biso mibali. Parce que côté la ndeko moi si azaki parce que il soit déjà ba prophétie et pas prophète Grâce à lobara déjà. Ayebisaka ide maloba. To bino so bebi ki so ka bete loko iratarate yango monaki nani moi si na wazaki déjà na kondima andima ki de profession na facilité mais c'est kondima na laissez que andimi e poza na moi si n'était mandimi prophétie alobe uti alobe ki yango bi andimi parce que za malobe uti e panzambe mais na boyina na andimi yango te comment yo ozala ozu décision ozu sous décision so changer bi ki o te ngana na grâce na mwasi na to kabwani po ba betaki profession yé ozomona clarté et ça clarté falo vona na mwasi na yo sambela ka fale o solo pe na Nzambe na yo ndongo solo na ba pasteur comment eloko yo moko boya ondimaki yango te moko mi kondima so eloko ana facilité de susu et là eloko ngo yango moko ezo benda yo comment ko boya mwasi no balingani na mte o wana ba bimisika prophétie mais ba bité soki ndeni te mais yo bandi ko kima yango ila c'est que o bandi ko tige ya be prophète Grâce que moi si yo wana zwana parce que yo mo zolo ba ke o na komi na komandi ko boya moi si parce que na zomo elo mona c'est te sambe la kasi Nzamba la sayo eza ngo ya lukuta zonga na moi si na yo o vanda eza lo komandi ko tige la Grâce azwane moi si zongela moi si na yo bozala lezi bo bongisa makamu na bino nde Nzamba ko memela bino na libala bobalani comment ko tika moi si kabo bandi ko tika na moi si mutu musazwai ata ba ko boya ndenge yemo kasa lobi eza eza bozana venir te Nzambe nde pe ba venir aba so ko bandi ko seda ngo yemo ko bandi ko comprendre mutu mozuba ke lokwa tozana venir te na tika moi si atika na mutu musazwai te aza moi si na yo bo solola bo zonga nde bozalaki Nzambe nde amena bino l'animation mosusu. Merci. Merci beaucoup Cordon pour la parole. Je me nomme Israël et dans le ministère, le Seigneur nous a appelés comme étant apôtres. Je suis apôtre du ministère, c'est-à-dire apôtre Israël Willow, c'est ça. Et Kombo Nangai. Et nous sommes intervenus par rapport à notre cas où tout ça, première semaine, deuxième semaine, il y a frère Nabiso Jean-Luc et bien-aimé dans le Seigneur Jean-Luc, Makam Oyo et Sami Awa, ceux qui t'ont soutenu au Baïloba Moko, la fois dernière, nous avons très engagé dans la relation, comme un niveau pénal au Tomboka. Il y a aussi les Kati, et comme aussi Mananzoto, na prophète. Pourquoi? Parce que on comprend que le prophète a qu'un anzela mobo ya magui
Et prophète après si prophétie mo bon moment o nzamba ebi ke boza ko vivre na sœur Eliane mais prophète aye ke nzamba lobeli ke moi si oye a bala na vie pe a ko fandi c'est bien na vie eza moi si obozaka na ye déjà il ko ane ça qui bien té o examiner ke moza qui bien té et là maintenant na yo ki yo pe ce soir mais na yo ki ba décision au ju awa et que na église bazwa ki décision que profession eza frère ils ont professionnellement le quota il séparé bino et puis bah Kagli là qui notre frère Basile qui là qui Atika yango mais frère Atika quand a décision na mais l'église bah pasteur bah qui vraiment dire pour na et puis kolongwa na wana na yo que so lobby et que comme moi ko lemba par rapport il y a attitude ya sœur ou affiché qui dernièrement et que neni akoyo kaka prophétie directement à se pencher aux acquis d'accord na ngoté et puis au bando lemba cela veut dire que somme comme ça kutani na mutu so azana mbongo belé akoti kayo et akotra yo c'est déjà un enseignement si à trahison et na kolo bando lo moko na bible na mokanda Marc chapitre 4 et beta di solo ya Jésus-Christ tanga bisina ba disciple passons de l'autre bord abisina ba disciple passons de l'autre bord et ba jiba ke ba komi okende na katikati ya mai bible zo banini vont et s'élever pe na tempête bando menacer barque de peur que ils allaient renverser. Et tant que vous ne bandez que c'est menacé ma casse, Bible zolo ba disciple ba sale fort il y avait rien qui changeait. Après baba tourner vers Jésus qui va crier et pas Jésus. Babi maître tu ne vois pas qu'ils sont en train de périr. Et puis le zolo ba Jésus masi a télémaki. Tant que Jésus masi a télémaki a gagné le vent, pena tempête, Bible zolo ba et ça pesé. Pe ba kamwaki. Et ba kamona ni ko gagner la vent pena tempête yo kai. Na tiré ni na katwana tango yeso ebise bango passons de l'autre bord mais yeso ebise bango était que na kati ya mai tokuta na bavon na kati ya mai tokuta na tempête mais loba na bango passons de l'autre bord cela veut dire que bolingo ko banda e bani malamu mais na kati ya bolingo tokuta na bavon tokuta na ba tempête il dit nzamba ebisa que passons de l'autre bord yo mona finalité mona objectif zala visionnaire kota la réalité oyo kuta na ngwa te zala déterminer ti okoma na l'autre bord c'est ça. C'est ça, n'enge image ya vrai leadership où il y a Yesu Masia, qui passons de l'autre bord. Il savait que na kati ya mai ba kuta na ba fonda ba tempête, mais il sait ba ngote ki ba kuta na ngo. C'est comme ça aussi na bolingo. Bolingo to banda bien makambe ke bien na kati to kuta ba réalité. Si on lâche maman bon, aux à la visionnaire. Donc il faut se tenir bon. Tourner regard na autre jouer pendant Yesu Masia, bonde la Yesu Masia a comme sorti na suka. Et puis kozonga susemi balé ngo lobi que nazo lâcher vie que akuta na ngai mutu mususu o pesa maintenant raison na prophète obel que bolingo na bino za na venir te. Bolingo na bino za venir te et suka quelque part. Et ce qu'il faut prouver na prophète pour prouver na mokili na biso auto zalaki awa o tiaki tembeke moi sona za moi sino vie. Et que les a juste incompréhension, les a juste mal attendu, les a juste manigance à prophète de écrire au meilleur de la moi sinayo. Et puis zala objectif et zala visionnaire, zoata ya kofani sa moi sinayo te yaye et pardonner les a juste moi erreur. Autant de sotokolo bayangwana, mais par rapport il y a prophétie, ba yebaka ko examiner pe ba retena o bon et c'est un peu ça ce que je peux dire et Zambé a pas mon biso. Merci encore une fois, Ndekonangai Vincent, pour nous accorder ce parole na tango oyo. Nzambe a lokumu pona mukolo ya lelo. Na pamboli présence ya Ndekonabiso Jean-Luc, pe notre sœur Eliane. Nzambe a lokumu na kozala un peu rapide parce que comme on a suite na biso et PC Sengo, batikala na suspense koyeba nini leki. Nalingi nalobela mwa mukie na bandana ndeko na ngai Jean-Luc simana kene na sœur Eliane. Mon frère, je vais te dire une chose. Babala kapona sonité, babala kapona mawate, babala kate parce que za na posa ya kubala, babala kapona ko sepelisa batute, babala kate po kingandi abali, yona no balite, babala kate parce que oyebi ke soki na balite mokile ko lobaboyete. To balaka parce que oza convaincu. Parce que monique mutu oyo olingyo s'engager na ye yenda ko accompagner durant toute ta vie kimie kozala esengwe kozala onyo soyaka problème ezate me mutu monique ko accompagner na vie na yo mobimba ndo s'engager obali batu balobaka metango batu basufraka batu wana bazaka lisusu te koma kasiko yo na fasi ya problème na yo oyo zanango ndeko nanga na kopesa yo conseil yo na kopesa yo eza koloba boy oza mwana na Nzambe osambelaka oyebi Nzambe
ndeko na ngai bolingo eza na lolenge oyo ememaka mutu. Lelo oyo napesa témoignage moko rapidement. J'ai une sœur à Kinshasa aboti bana 4 mais aza sous ensemble na mobile na été. Pourquoi? Parce que prophète aibisaki ye libalo zalaka bien que vanda na libalo zalaka ya yote yo mbali no zalaka na poto aza mundele. Mais lelo oyo na mundele ngo ba mona na te ba yokana te nini te nyonso aneza nini parce que prophète azakoya sima ko prophétiser a scellé. Sima ko prophétiser a scellé. Prophète a komi komema tina niveau ya kokabula libala ya batu. Mais Bible zolo banabiso, la prophétie elle vient pour consoler, édifier et exhorter. Et la prophétie c'est Dieu qui parle aux hommes. Nzamba lobelaka na mutu na amo na avalete. Nzamba lobelaka mutu ne bandeli. Soka pekisio alobelo ne bandeli na ba prophétie na mateya oyo kite. Oye kokomela yo na suki za la susu nzambe te. Wana siko ekomaka yo moko mutu parce que nzambe si alobaki. C'est de même nzambe pa bandi koloba. Na oyo balobi ki nzamba lobi. Ndeko nanga tuna nzambe. Nzamba na manière ebele ya kolakisa yo. Ya solo ezaye to ezayete. Ya solo azaya yo to azaya prophète. Ataza soki azaya prophète taza mutu mususu. Mais yo tuna nzambe. Il est temps au concilité nzambe ko sale la bomoto te oza mwana na nzambe. Ya mutu ya kutu koloba. Bino moko bolobi lisusu. Que pasteur a reproché ndeko avandisa qui est par rapport ya ba rapport wana ekomi. Omoni yango moni be église ekomi ko sale ma par-ci par là. Parce que bazo koka ko orienter li kabo bazana ngoti ba koka ko se maîtriser te. Or la prophétie to ba prophétisaka na mayele na sagesse. Soko prophétiser sans sagesse okoboma okopanza. Po balobi molimo ya basa ya lisakoli zalaka soumi na basakoli. Yo yebi kotala climat, température, yebi kotala état o mutu azana ngo ya mbobi misela prophétie. Et le siko prophétie ko consoler to e ko édifier. Et ko exhorter to e ko boma. Ndeko luka nzambe, concilité nzambe. Lelo oyo basi ba komi prêtre ya ko sala nyonso alingi ko sala pona likambo ya prophète. Soki prophète alobi, atambala alobi akoyoka lisusu te parce que prophète alobi. Oyo église alobi, atambala alobi, atam ndeko alobi, atam conseil mususu eza ke ko édifier ye. Et ye jamais parce que balobi. Apôtre Paul azaki accompagné na moi simoko, azako landa ye. Moi ça n'a pas azako prophétiser à solo mais azaki na molimo a piton katina ye. Lelo oyo toyeba ki bango libanda bakoti pe na église bakomi ko sakola Bible lobi bakoya ebele na kombo na ngame ngate mutu na tindi bango bako sakola ya solo me bosala bokebi bozala na bokebi kati na bino oza mwana na nzambe oyebi nzambe mon frère prophétie tango ye tokoyi ko minimiser prophétie te tokoyi ko boya prophétie te mais ya mutuya ba consulta ka nzambe ko consulter nzambe za pe façon ya ko examiner prophétie. Bible zolo banabiso na mukanda Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ndeko tango message eye longola kibomoto. Tia nzambe liboso. Fuka mabondela. Tuna nzambe. Nzambe azana lolenge bele ya kolobela biso na ndoto, ya kolobela biso na parole à connaissance, ya kolobela biso même na mateya ya kolobela biso, même na prophétie mais na nzela ya bato mususu. A des fois bato yebite parce que nzamba yebi ba émotion pe ba sentiment na biso. Nzamba yebi que doute koko se susciter kat na yo par rapport à bolingo zanango envers notre sœur. Si cela est vrai. Mais yango ya empêché teke otuna nzambe. Basala nzambe tang ba mona ki clair te batuna ki nzambe. Papa ya solo yo mtolobi, papa soki ya solo ezali yo, lakisa nzamba lakisa kabilembo. Frère, makambo mususu nzamba sala yango na tina. Pona nini bimi kaka na tango oyo. Et réaction ya sœur ezaki lolenge nini. Naloba yango parce que azawana réaction na ezaki lolenge nini. A raisonner lolenge nini. A kanisi lolenge nini. Réponse na ezaki lolenge nini. Ndeko na ngai bolingo. Lelo oyo batu bako condamné yo. Ah sœur azelaki, sœur alingaki, sœur boy. Parce que soki ozalaki na bososoli ya bonzambe par rapport ya message. Okao bana Jean-Luc tokende to consulter nzambe. Réaction na yo ezo prouver que mutema no ezai pas Jean-Luc te. Na yebite parce que azana no ndenga azali parce que zomo na ndengo zomo na ye mais otunité nzambe lendemain na ye kozala lolenge nini to sala attention. Lelo oyo prophétie zo kabola mabala, prophétie zo kabola église, prophétie zo kabola bana na baboti, prophétie ekotisa ki ennemi na ba famille. Oyo ndoki, oyo boye, lelo prophétie boti ba shege, lelo prophétie boti batu ya lolenge na lolenge, suite ya prophétie.
Prophétie nzambe yaka kosangisa. Prophétie nzambe kabolaka mutu na lisumu, e kabolaka mutu na mabe, e kabolaka mutu na makambo ya molili. Mais prophétie nzambe kabolaka mutu te na bolingo o ezali ya ye, na o ezali bozalani, na o ezali mutu ya yo, na o ezali baboti na yo. Prophétie nzambe yaka ko aviser mutu. Sala attention mutu za na ye bondela. Kota na mabondeli. Prophétie nzambe yaka ko kabola te. Et puis bana na nzambe ba se divisaka te, bana na nzambe ba se séparaka. Parce que tant que ba se séparer, oya ako kende ko soutenir moninga, oyo pa ko kende ko soutenir moninga. Bozala na bokebi kati na bino. Parce que baza oyo ngai na tindite. Bana na nzambe eza tango oyo. Toto sa beaucoup plus oyo tozomona. Oyo tozomona, oyo tozoyoka liloba na nzambe. La prophétie ekoya, mais tout na volonté en nzambe. Rido atempelo se pasuka. Fuka masambela nzamba ko exaucer prière na yo. C'est na lingi na suki sa ipa na yo ko yebisa yo boy. Ndeko nanga. Koyo keza malamu. Koto sezam eleki nyonso. Koyo keza malamu. Koto seleki nyonso. Soki nzambe alobaka te. Yo na frère oyo. Osalimbo la boni. Tant que fiancé ou bien tant que ba chéri. Tango yo ki prophétie, réaction na yo, est-ce qu'on raisonne et ko yiko mema nini kati na bino mibale? Réaction na yo, o raisonne et ko yiko mema nini na bato ba yebi bino? Et ko yiko sala nini bato ba kanisa pona yo? C'est, oza mwana na nzambe, oyembaka. Moyembe aza musala nzambe. Ukozwa kaka te message ye ugobe, fuka mabondela nzambe. Kaka ndenge na lobi na ndeko na nga Jean-Luc. Fuka matuna nzambe. Ah, papa na umel na frère oyo. Tozo bongama, tozo kende boy. Mais lelo message ye. To sala nini? Nzamba lobaka, nzamba salaka. Tango message ye, na réaction na yo. Lelo oyo. Na biso ba mususu. To suki siye pa na yo. Mais na biso ba mususu to koyi koloba nini? Bande konanga, tango oyo toza. Eza tango to kanga mana liloba na nzambe. Prophétie koleka. Mais liloba na nzambe kotika la koleka te. Yoka oyo mobali na zoyebisa yo, yoka oyo mwasi na zoyebisa yo. Bozo liloba na nzambe bocha na kati. Boto sabasakoli, boto sabasali ya nzambe. Parce que Bible zolo bango na Chronique 20:20. Boto sabasakoli, boto sa liloba na nzambe, boto sabasali ya nzambe. Mais mwasi to sa mobali na yo, mobali to sa mwasi na yo. Et komi tango bat bazala na bomoko, to konsilite nzambe na oizo komela biso, na oizo salemela biso. To lukate ke ponzamba yo ka ifoka ka profeta loba. Ezana batu ba koisi via kundima na bango, ba lembisi via lo sambo na bango, azozela kaka profeta loba. Dadi nzamba lobini, dadi nzamba lobelo kote pona ngai, yo moko peso ke fuka mi obondeli nzamba kolobela yo. Kozela kaka tege nzamba loba na nzela dadi. Dadi akosa ila sentiment bomoto et détruire pe vina yo. Dadi akosa ila sentiment bomoto et baby sipe makambo ebele na bomo ina yo. Dadi akosa ila bomoto et baby sipe ya mutuya oye bongisa makipo na vina yo. Dadi pe akosa ila kibomoto parce que azobo yo mona faux pasteur ou bien faux prophète. Akolinga salela kibomoto bakoma pe ko jouer na psychologie abatu. Tozala mayele bana na nzambe lo sambo ele kinyonso. Bon, comme Rangai Mbayo Bini Lumande Joseph. Pour le moment, Nazana est bouton numéro 239. Un sac sentinelle coléreka. Et là, quand Miminga y a un livre juridique, il y a ma olive, Pambatepo, Mananga Kufaki, Namakala. Atini Malubana Mutumoko, il y a des visites à prisonniers. Abi boken de sa papa, si kasala kana école reka, naza na prison. Mais tongo eta na ke okuta na mwana. Ils ont le 18 mai. Na tuni mwana okuma kiawa depuis quand? Mwana lobi bakanga kingai depuis le 19 février. Donc depuis le 19 février, til le tout comme le 18 mai. Naza na prison. Ngabi nana kangaki yo. Alobi magistrat dak. Pona nini? Abi na defaki mbongo ya mtu moko 100 000 francs congolais. Toyokani na soka sanza na zungisa 150 000 francs congolais. Alors, na soka sanza na zoaki moyen te pamba te po naza nouvelle unité d'administration publique. Na saka na commune ya Mongafula.
Nasuka sanza na kanisa ke bakufuta biso na sisa nyongo bapesaki bafutaki biso te. Yango wana eliki 7 jours toyi kokutana na mokolo mbongo akangisi ngai na bapolisier ya Ujana. Tango akangisi ngai na bapolisier ya Ujana alobi moto oyo apesi ngai mbongo na ngai te tokende na ye na biro. Nde bamemi ngai liboso na societe ya bapolisier wana ya Ujana. Kuna na sali 24 heures. Après, moto wango wana aye ko récupérer ngai alobi na bapolisier ya Ujana ke tokende na ye sikoyo na parquet ya Matete pa ya camarade na ngai magistrat DAC akutinde directement na prison. Allez. Nakomi escorté na Ujana wana na ye moko tokei nzila mobimba za kwebisanga ke lelo okenda komona mire ya pembe. Camarade na ngai wana aza magistrat na kwebisa ya atinda yo na makala ye moko aza benga mire ya pembe abi na kwebisa ya atinda yo na okenda komona mire ya pembe. Nga na tuni mwana mire ya pembe lingi koloba nini? Abi mire ya pembe lingi koloba prison. Nde sika oyo okuti ngai na prison donc baza benga ngo mire ya pembe. Ngabi bon sikoyo kuna epa magistrat. Natunaki ye mutuna kuna epa magistrat. Osambaki soso epa msusu habité. Tango camarade na ye ekuti ngai epa magistrat. Alobi tinde na akenda mona mire ya pembe. Et pas magistrat wana akangisi ngai na kasho na bango na sali 48 heures. Tano on a sali 48 heures na nini na kasho ya makala ya nani ya parquet ya makala plutôt pas mais c'est 48 heures na parquet ya Matete. Après 48 heures allez ndé magistrat atindi ngai directement na makala. Ngai bimbo tango zaki pas magistrat osambaki sous pas msusu habité. Il a insisté qui a imposé à lobby dit tinde directement à que dans mon ami à pembe a foutinga mbongo na ngai te yango na sali 48 heures et pas ya magistrat na parquet na bango wana 48 heures après magistrat atininga na makala tango na komi na makala na lingi kolia biloko na bango te na mona ngo salité yango wana papa okuti naza malade pour. Et puis c'est vrai, baninga na ye à prison ba voisin ba yipsinga ke papa c'est vrai moi na yo aza kolia te aza mona biloko ngo salité a kolia te ngabe bon si en est ainsi na kuzunga na kende kulukira yo nini provision na kupesa yo moko banda kulamba ya bi ça va sikoyo kuzunga ngana zungi 2 jours après le 21 akufi na wi kaka bata prison batininga ba benginga bi papa mwana yo akufi. Nde bata prison bakamati ba écouter na morgue. Donc magistrat akangiye arbitrairement parce que et puis ça affaire civile. Moi na a défi mbongo 100 000 pour donc ça 150 000. Ye magistrat lokola déjà camarade na ye a imposé kaka tinde na makala alandi procédure normale te ya nini ya loi au lieu a basambisa ye après basambisa ye ba confirmer que c'est vrai Azali et Asali Mabé et puis ezala contre-signé na ba chef na ya parquet Asali Magui ayoka na baninga na ya ba prison ya maka ya nini ya parquet makala abi ala to sala ye donc surcharge ya a escroquer ki mbongo ya mtu moko na Lubumbashi des histoires de montage c'est faux et archi faux. La kisa batuana soko na agence wana akenda ko defa mbongo ya Lubumbashi. La kisa batuana tout na batuana agence na souche ya facture soko yota na Lubumbashi. Donc tout ça sont des montages. C'est faux et archi faux. Donc c'est pour s'échapper à la justice. Parce qu'il y a des cas coupables, c'est Makambasali ils ont raté. Ils ont affaire civile, moi qui a négocié devant l'État la modalité il y a paiement. Mais il y a ça par influence à Moninga Naye pour l'exécuter à chef ou la parquet, sans demander l'autorisation de ses chefs, il envoie l'enfant donc en prison. Aujourd'hui, l'enfant est décédé. C'est lui qui porte tout à sa charge. Moi, je Mbayo Bin Mbayo. Il est né en 1977 à Ti-Mouanate, à Balipete. Depuis à Koufi, a sali presque 10 mois et 11 mois. Moi, depuis le 21 mai jusqu'à ce jour, c'est presque 11 mois.
nakomaki awa justement ntango nakomi kosassocie nakomi na susi ya avocat nazwaki liboso akendaki kokutana na magistrat wana akorrompre ye ntango nayebi pourquoi akorrompre parce que batindaki ye na parquet akende kozwa document moko bazalaki nango très important bato ya parquet abi avocat kenda kuna na parquet ya Matete kenda kozwa document moko memi na biso awa tokata makambo ye moko kutu magistrat aza koyebisa nga plutôt avocat bande koyebisa nga ke papa avant qu'il soit corrompu au départ abande koyebisa nga ke papa motu wana asali ba infraction ebele na tango na yebisaki situation wana abi azali na illégalité ebele ndenge na moni en tout cas à subir peine comme il faut d'abord en tout cas tout le monde a une procédure de façon que a dédommagé yo en même temps aux sanctions. Bon, tant que le juge a parqué, nos documents wana, il est porté disparu jusqu'à ce jour. Ata le juge baza benga azakoyate, ngana bengi azakoyate, on a bien compris que le type est corrompu. Il est parti pour toujours. Alors le juge a parqué Barbi papa, on a bien compris le type a été déjà corrompu. Alors vous engagez avec d'autres avocats. C'est ainsi que un jour par la grâce du Seigneur na vandi boye na zakoyoka na radio balobi bao nyonso bazala ba problème eza résolité baya na bureau ya juridique ya Maman Olive Lembe Kabila aza kosunga batu oyo bazala ba problème eza kosila te aza kosunga bango baya ba pesina itinéraire nyonso ke avenue Marinelle c'est Marinelle pembeni ya Sofide hein l'air wana zaki déjà na souci mon type a été déjà corrompu. Comment est-ce que je vais faire encore? 2 jours après, le Seigneur m'a dit non, ne vous en faites pas. On a eu que communiquer. Il y a bureau, il y a celui juridique à Maman Olive. A dit bah nyonso, baza n'a pas problème, baza uza solution te, baya et pas na biso, tu uza solution tu kusonga bango. Justement, na yawa ya solo, Maman Olive a sali tout pour na kukonda mwana ngai. A sali tout, moi a sali 11 mois na morgue, a fouti badura nyonso basinga kana en même temps moi na zaki déjà décomposé, ba sumbina ba biloko wana bazenge pour na kotia mwana de façon que dans de bonnes conditions. Donc Maman Olive mana batu a sali nyonso. En tout cas, na pesi ye lungunya na singa na Nzambe a pesa ye mikolo ebele pe azwa ba succès na misala na ye nyonso za usala. Bana Congo boyoka ngai na zakoloba soko yo alingi tembe akenda kutuna na morgue mwana sali 11 mois muto sungi ngai pona kusisa problème la ngai Maman Olive Lembe Kabila mwana Nzambe na kosenga na ipsi na bandeko nyonso ba Congolais to sunga mama na biso wana aza mama ya boboto problème la ngai lekaki ngai ndelo na sako yeba na kusala ndenge nini mais à résoudre des problèmes azui mwana bakuti déjà aza décomposé basumbi bazenge tout ça tout mwana siko to kontenir na honneur naza message ko remercier Maman Olive Mama Boboto mwana Nzambe nyonso za kosala pona bana Congo Nzambe akuzungisa bonheur na yo Nzambe azungisa bolamu epai moto ya za kosala bolamu mama usungi ngai moko te usungi batu ebele hein lelo yo mwana ngai tuza kukunda na honneur osali nyonso esengeli kofuta badroit nyonso tout alors na pesi olungunya mingi mama na sengi na nkolo Nzambe abatelo mikolo ebele pe ozwa succès na ba projet na yo nyonso za na ngo na motema ozwa succès na ba projet na yo esimba réussir na yebisa pe bana Congo bandeko kotia tembete bayo bayebi ngai baya kutuna ngai baya kumona bakenda tana morgue kuna ya ngiringiri bakenda ko se renseigner ba ko confirmer bango makambo na za ko lobake ya solo papa wana lobake ya solo mwana traîner 11 mois aza kuzo moya ko nani kukunda yete chance Maman Olive aye kukunda ye
Voilà, de retour na plateau na biso. Merci na pasteur Sony pour la contribution na yo. Et merci à l'équipe na biso sur place pour apporter beaucoup apporter. Chers amis téléspectateurs, comme je venais de le dire tout à l'heure, que biso na émission otoyaka te pour na kokabula batu. Mais to permettra batu ba lo ba bazana besoin, mais à la fin tu yebaka nini ya kokanga ba fenêtre oyo ko mener batu na ba séparation na ba division. Et dans la biso, tu as contact na sœur Nabiso Eliane. Parce qu'on s'est dit que message, même moi personnellement, je ne crois pas dans message papa grâce à Pesaki. Selon ma conviction, pas parce que je suis aussi prophète comme lui, non. Mais selon ma conviction personnelle, je ne crois pas vraiment dans le message. Et Dieu, notre Dieu est un Dieu d'ordre et non des désordres. Et puis Dieu est un Dieu d'unité. Dieu ne sépare pas les gens. Oui, Dieu peut voir un danger à Kabula, mais dans les circonstances où la façon il y a même si lui tient pour dire que voilà, il a convaincu même de ça, nous ne voulons pas être la cause de la séparation aussi longtemps que nous avons quand même cherché notre sœur et nous avons d'abord passé une étape, il y a conseil pour que tu revendes sa message na biso na oyo sœur na biso Eliane Alingia Pessa. Donc sœur Eliane, bonjour. Bonjour papa. En tout cas, merci beaucoup pour notre temps aujourd'hui. Il fallait vraiment beaucoup attendre pour que tout mes canaux nous solo na papa na biso Jean-Luc concernant tout l'équipe Awa. Et tu nous as demandé que aux la présente les lots, celui qui papa Jean-Luc, parce que tu as des choses à lui dire par rapport à Nyon Soning et Liki, par rapport à ce qui s'est passé ce jour-là. Il est devant toi, Nyon Kouibsaï. Pour commencer d'abord, merci. Et avant j'aimerais juste te rappeler que Dieu existe, mais c'est un esprit. De même que Satan aussi. Tu vois qu'aux alarmes, tu as un don et la prophétie et tout. Mais il faut que l'esprit a piton et le baba. Satan peut appeler ça un message. Si on a dit qui prophétie, il y a frère grâce, c'est parce que déjà dès le début, appeler ça une prophétie, oyo, et ça a solo, et ça a tout. Nandima qui professionnel pour na koma moi sinaï. Nandima qui parce que ça le banzambe. Et c'est pas la première fois qu'il a fait sa message entre nous. Jali kokoti kana loba. Naebi. Na salima be. Naebi ki na boy koyoka yo na yoki maloba ya prophète oyo et il y a des relations ya ngana yo. Jean-Luc Limbisanga partout. Limbisanga partout. Ils ont faute na évité za eloko nini eza na kati ya mutu ya ba maman ya basi na évité à chaque fois que tu kutana na ba prophète nyoso lo bato ndimaka. Na évité za la nini. Et c'est pas la première fois. Pardon, Jean-Luc Limbisanga na osukula soute pas. Mon frère Jean-Luc, même Bible de Dieu dit que Bassi Bazali va être faible. Et Bassi a même biso que biso na kati ba relation, il faut manifester plus de sagesse parce que les femmes
sont des êtres faibles. Je ne dis pas, s'il vous plaît, mon frère, ça va être faible. C'est-à-dire que, comme on dit que le message à prophétie est mais et pas na dendi, mais pas na koti. Elle n'est pas la première. Il y a pas cas. Aujourd'hui, je te le dis sincèrement, c'est que nos mamans, nos femmes, nos sœurs sont aujourd'hui proie, il y a des faux prophètes. Ils sont même il y a c'est-à-dire des prophètes mususu après ça rappelle un message à bien. Et à cause de un message à bien, à qui peut aussi le sentiment pour l'intérêt. Nous avons un problème de la manipulation aujourd'hui. Il y a des vrais prophètes qui attendent la voix de Dieu et parlent. Mais aujourd'hui, on doit reconnaître qu'il y a des faux prophètes et puis il y a des prophètes qui, c'est-à-dire, nous avons parce que c'est un don. Mais devant une situation où ils ont un intérêt personnel, ils peuvent manipuler. Et le bateau va facilement, ce sont les femmes. Et toi, tu dois comprendre que la sœur a le bien, c'est que elles ont porté témoignage, il y a un prophète pour porter qui joue que c'est quelqu'un quand il te dit des choses, ça la marque. Micha na place à sœur, yo parce que aux fort, tu sais comprendre les choses, mais il y a des faibles. C'est-à-dire que à Koutana na makambo, mona makambo. Les femmes, quand ils mettent des sentiments au devant et en réflexion, et quand elles reviennent à raison, Mabemou et Salamité, Bolingomou et Salamité, c'était juste moi j'appelle ça une manipulation. Parce que je suis sincère, je ne crois pas à ça. Donc, non, c'est-à-dire je donne mon point de vue. C'est une émission, oyoyo, et ça. On est plus côté spirituel, plus côté réflexion, donc je ne peux pas parce que le prophète a Koloba. Non, donc moi je l'ai dit, je te supplie, je t'en supplie vraiment plutôt au meka kozongi samute manusima. O loba ki wana question ka kutani na bambanda, ba kutani na mutaleki na mbongo. Non, peut-être que c'était une occasion pour mais moi j'ai eu le temps de parler avec elle, elle t'aime, à l'ingio, et comprendre que c'était une tentation. C'est pas dit qu'on tentait Ève pour qu'elle ait un bouma, mais au moins yo nakana yo Ève a lié un bouma, mais yo adam tina suka au bout de bouma. Donc estime-toi heureux. Il y a que ce que peut-être un cas et Adam peut-être niveau écotaté. Donc moi c'est ce que je peux te dire au mécapé aux hommes santé Simon au limbisa sur la mission. Et Kolimbisa y est un problème. Mais humiliation où on a suivi la télévision. Pour ce qu'on démontrer, il y a ce qu'on a force à mon tour. Il y a moi la mobile et puis surtout il y a à quoi il y a au téléma. Jésus-Christ au coup pour la mission a été humilié. La tigre na babinga oni na litaba lingwanda sur litaba sur lingwanda babinga et il a quand même accepté être nous allons humilier le roi Yazate. C'est-à-dire batuba obamé biloko mais il a fait pour que mission de l'on a eu tous en avait éternel. Et pourquoi pas il y a peuple à Sosa pour pardonner. On a besoin moi si on a manifesté sur le PC c'est quelque chose et puis on a la limité on a besoin clairement on a quoi na marambo prophète à l'obité mais sur yo maintenir décision na moi que to yo pesa prophète raison que makamba loba et que bosso abino mbalazo mon avenir exact c'est que to pesi raison mais sur qui ba sala nzambe biza no ba lobi que ce qu'il a dit c'est faux et yo mo pe la conscience na bi ki azo ba l'hôpital tu n'as qu'à pardonner la sœur sinon. Ok, non raisonné là. On raisonne sur des détails, mon frère. On raisonne sur des lignes. Tout ça pour que les gens ne peuvent pas respecter la considération de ce péché. Pour que les gens ne soient pas cassés. Pardonnons ce que les soutés, je dis que nous sommes les soutés. Sa prophète, c'est raison.
Non, naza na raison ya opesa ete. Nazo condamner Eliane par rapport au mais la tradition que Aza être fait. Mon amour va prophétie. Et là, il y a l'idée. Il y a les années les autour solo chers amis téléspectateurs, je pense qu'on va plus assister à la scène Oyo. Nous, on va vous donner la suite. Vous avez tantôt sur la bango en dehors à la caméra. Et tout se retrouver dans l'épisode. Merci, bye. Gloire à Dieu, soyez bénis. C'est votre frère, le prophète Israël Condé. Je suis en retraite de prière. Dieu m'a recommandé de prier et de jeûner. La Bible dit d'autres esprits ne sortent que par des jeûnes et prières. Prends ce numéro, ça va t'aider. 0033 7 66 27 42. Mais bien aimé, Dieu m'a dit de faire ce service comme intercesseur. Vous envoyez vos sujets de prière. 2. Il m'a dit de faire la consultation prophétique. 1 Samuel chapitre 9. C'est-à-dire tu as perdu tout. Tu as perdu ta santé. Tu as perdu tes affaires. Tu as perdu tout. Il y a des problèmes spirituels, maladies, femme de nuit, mari de nuit. Tu ne sais plus quoi faire. Écoutez, essaye mon Dieu. Sacerdoce et ratarati. Nous faisons des services de la haute spiritualité. Je crois à ces dieux-là. Le Dieu de l'apôtre Bolia, c'est mon Dieu. Je crois à ces dieux-là. Troisième des choses. Nous faisons des services de délivrance à Saint-Denis. Viens, nous allons prier ensemble. 9 rue de la Poterie. 9 rue de la Poterie à Saint-Denis. Viens ce dimanche à partir de 15 h. Nous allons prier ensemble. Soyez bénis. Mbote na biso bandeko, ngai Dr Pichu Tondele. Dans la pharmacie et la formation, dans une formation à l'université à Kinshasa, la faculté de pharmacie, et puis dans sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi, puis na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans la ligue œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi o eza na CRMTA ezali homologué la ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et puis kokomama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche, pour le traitement, il y a un bouton, et puis pour réparer le poissonaillot. Nous avons dit 6 cheveux, pour ça, les huile, na shampoing, pour le traitement, les cheveux abîmés, les cheveux haut et baby, les cheveux colorés, ils allaient botter sa soukinoki, et puis ils allaient retarder, repousser les cheveux blancs. Nous avons un parfum, na biso, ou tout ça, à base de banzete, na biso, ya Congo. Spécificité, ils allaient quitter ça, stress, na kati, yanzoto. Na branche médicaments, tous allons na méamycine, sirop comprimé, ou ils allons kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils ont anti-poison, ils allons traiter ba problème nyonso. Tous allons na kiss na biso diazostimile, ou ils allons traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Tous allons na kiss na biso zingenalis, supo na comprimé, où ils allons traiter ba différentes formes d'hémorroïdes internes na externe, ils allaient régulariser le cycle. Il y a ma maman, vous allez na kiss na biso sensifos, où ils allaient kiss ya malaria, présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez na kiss na biso méamycine crème, où ils allaient traiter différentes formes de maladies, où il y a ploposo, mycose, où ils allaient na makolo ya bana mibali, maladie ya mpesema palata epa ya bana, na maladie msu ya loposo.
tozali na Diazolex oyo ezali kotraite différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen, ezali pomade oyo tomboli kombo ya papa na biso Tondele Diazolo. Tozali na Mercine crème ndenge na tamaki, tozali na Allium oyo ezali kisi na biso ya tension, ezali kotraite hypertension. Tozali na Borex oyo ezali kobomisa système ya bapapa, ezali kokomisa yango molai mpe monene. Tozali na Menga kisi na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis tozali na tisane Dr Maxon oyo ezali tisane na biso ezali kotraite bamyome, bafibrome, kyste ovarien, et puis basi oyo baza na problème ya kobota. Tozali pe na diabétine oyo ezali kisi na biso ya diabète, et puis tozali na antipoison na biso oyo ezali koneutraliser poison na kati ya makila.